Pechona Kirikou, wana mwana muke. Motala biki la Billy Samboka liboso la bango. Wana za mwana, Kirikou c'était mwana muke. Animateur mo bosiko, tisiko, postilo desoye banate, vera babengana ye, animateur alibabe. Donc, mboke kene mabea. Motala mna muto ke ndoko kufa ndoko beba mutu ezo beba. Motala ga boui. Mais maman sala bato, maman sala batala ko mama corona ki chassa. Donc maman dosé, mère dosé penda. Na sengi pardon risque. O tchaka na risque, o tchaka na danger. Oh. Obeta ki, to beta ki te. Ba pêcheur bimaki ataliga na negone ya wenge. Ataliga ki noko bomana e va bomana e ya ki producteur sponsor la biso moko ya beta ki te. Via beta ki te. Animateur ozamina ki so tale invité ya yo pena so afungwa meza mabao. Te nga animateur abangisa ngaza te. Oh. Na Bilisa Mboka bambala moko te bele. Tala baki na Bilisa Mboka lili. Na Bilisa Mboka liboso na bango ba petit muso ba bimi mikolo. O ba tchama makelele. Oh. O comprendre. Jamais na boaka crier rata. Kisi a rosarana. Boka na fandaka. So comme ça bi Obama ya studio. Boaka crier mo na boaka la bi ke crio fo bima. To la mo ina bu. Na butu. To la main droite na main gauche. Na miso nia ou be miso ibu. Oyo mo na butu. On comprend pas beauté. Oh maman abia mopanga des fois. Peuple de Dieu, shalom, shalom les sous-sous. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis, oye kumba makana l'homme de Dieu. Moto oyo, nzamba zako utilisé puissamment. Le prophète messager, Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ, ici sur terre, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto oyo, nzamba sopeli mafuta, pona ko pambola bana nzambe nyonso. Surtout que, yenda zako kamula satana matoi, pote atika bana nzambe, baye bako évolue bien. Oh ba beng sibino na mo bangé na fête de moisson, il y a 50 jours de jeûne et prière. Oh yeko banda, le 28 mai 2023, ti le 16 juillet 2023, bondi melanga ke satana ko mona makambu na yepe akozala na kokoso. Potour oyo, ezali na ba prière ya kafu kafu. Oyo, nzambe akomi monisa na nzela ya musali na ye. Chaque jour, à awana kati église, à partir ya 15h30, ti 18h30, organise suki wana. Sombele suka bisanga. Ezali mokolo ya clôture dimanche 16 juillet 2023, awana aqua splash. Oyo ezomi na limete industriel 14e rue. Sur poids lourd, boya à partir ya 15h30. Ti 19h30, boya ko vivre nzambe nenga komi monisa na nzela ya mosali na ye. Le prophète messager Emmanuel Dodi tour oyo na ba prière ya kafu kafu balobi satana toko buka e makolo pe toko buka e maboko pote asimba lisusu bana nzambe te mokolo yango putulu e komata pe makala makotikala po nzambe ya prophète Emmanuel Dodi akokita pe akomi monisa. Dit amen. Alléluia. Popolipo, guerre 40-45. Mbote na batu to bozola na biso awa ezali fimbu na fimbu tozo fiakola mutu nyonso tu arondima masolo yo. Na pesi bino mbote place bozali lelo ndenge zalaka ke na ye lisusu poto sola na bino mais lelo na kozala nga mote na kozala na animateur ya makasi ya Congo abinisa bino Obama yeyo aoya lisusu ayende tokobeta masolo. Est-ce que Kabo Sebulembi ezalaki pena ke atielaki fere libaya mokolo ya martyr bien ndenge nini tokosola ngwawa? Est-ce que Kabo Sebulembi abangaki fere bien ndenge nini? Est-ce que Kabo Sebulembi Mwakanda, grand chanteur de mon pays, akimaki ye moko bien ndenge nini? Yango ne masolo tokobeta et puis tokoyeba album ya Kabo Sebulembi ezako évoluer ndenge nini? Est-ce que studio studio penezo ke ndenge nini? Merci na équipe technique ezako sala musala kitoko na sima caméra na Gaia Enoch Gaia le dragon de la presse congolaise, Whisky Wishia le réalisateur, et puis na pesi mbote na yapito Ken Piana Makizembe depuis miki la poto na fan dictionnaire ezalaka na pesi mbote na Jean-Flix Bassasal Bassanda Nantel héritier testamentaire appelé légendaire 4x4
grand prêtre maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya. Somme 35 mois nandaku leader à Mobesu, leader à Soukou. Motomoko bien, les leaders de tous les leaders, il y a dans la commune de Kinshasa, il y a maître Chris et puis na Bossanité, maître Odia, hein? Maître Yannick Odia, au bazar Obenga les cerveaux penseurs, il y a jeunesse, il y a commune en Ngalema, fandi sa idéologie na nenga mukiete, motomoko bien dit. A Rosala Zala wana na commune en Ngalema pour encadrer ma solo, neti kaka netité, maître Yannick Odia nazaro lelo mabe, na fandi si ofele nanu, na fandi sa pe nani susu. Maman Claudine Massaka, balobi coordonnatrice, il y a Ligue des jeunes, il y a Kinshasa, il y a parti politique AREP, parti cher, il y a Honor, il y a Excellence Giloan Moyo, na pesu mbote place aux Ali. Na mara déjà Obama, les autres Robert mama solo engaye, na zo banga na mona ndeni na ko take engaye Obama exa ko loba lisusu. A ko loba lisusu lelo. Dodo, dasena dodo. Brrr, Obama ye na ye. Oh, na ye, Obama ye. Leni santé. Wa santé kitoko ya loba gote zate, PPRD ya ninga osaka na gotute. Avec dodo na mino pe simbi na mota. Yo di générique ni ba hotel misonga dodo. Biso to contrôlera des jamboka 2020 tout à boire la décembre ti le dodo. Ti le dodo. Générique mo boza donc to bengo ni donc ma générique mo aussi la té. Ya ngone pe simino mutu makasi ko chaliba na fere na stade de Martyrs. Oh, bon ya musique to chak liba te mes producteurs ayaga proposer qui ve Holanda ve si otaka sane mo na maele atali kaka negone ya wenge atali kaka ki noko bomana e va bomana e ya ki producteur sponsor la biso moko oh ya betagite via betagite sponsor wana ya kinde et kitaki la répétition ka bosse to cello podium na Sainte-Thérèse oh sponsor la biso moko ya kin ya ba bière to bayara Holanda to cello podium na Sainte-Thérèse bani noko takatali motema mawa motema mawana ka bosera nango vraiment maboyane sans rancune sans polémique batune mutu babandaka e sikolo boye asolo ba responsabilité botiela nga date mususu bon mokosa o obetaki te ba pêcheur ebimaki banini ou bien bobangaki na bino otali yake oyo tobangaki te sponsor eyaki wana si bulembi te maza mutu mo vivre en sans polémique mutu mo ya bandaka batu te batu net babandaka surtout atalingeza wana donc apela sa mombonda atalike take mwana wenge ndeko na eferego la Jésus de Nias atalike te o mutu abeta ndeko la biso ya wenge te aspike bato na sponsor te bo changer jour date mususu parce que date wana mwana mai déjà akalaki date na ye yo monaki que le jour wana Jésus de Nias abetaki ndaku tolaka ta stade tous les missions ka testa ya stade yo monaki que Jésus de Nias abetaki asalaki plein na etake le coup maison qui pambana nyonso ya wenge maison mère take biso ba koko de la forêt Obama toza comment peut fierté na pesala ki biso donc vivre la musique ya Congo sans polémique donc bien peut vous fier ndé vous bon mais musique à Congo Holanda musique à Congo moni musique wala rakete ye esimbate po mona tia bulemi nenga zawana sabla kite vela biso ya sa mutu mo baloba rapenda ta sa mutu ba vivre la polémique te po ye mo déjà pela sa mombonda Holanda tango yaka to beta babiloko boma na buaka bazakala la kaka lengo mama ale ya bulembi yo ozalo koso ozama desu omoni yo soko okoli okozala so ale binana stademba yo suna papa kimandagwe zakala papa na binisa mboka libosa bana wana bano bacha ba makelele na binisa mboka liboso na bango dans la muta niveau na bango te Obama vous avez mon nom quoi présent tous les animateurs on va te comme Obama muta longo la bill
na makambo na bandenga systématique. Oh, vous comprenez? Ah, mais je mande. Ngiri animation vanda langi. Mais ngiri télé mais alors si la ndeyeni. Chomonique lelo badodo. Oka babuka metu o sentir que ba makambo ebele l'animateur na rosila te parce que la mona ngiri na mine basala na nenga ya ngingi skoto tiona Bercy. Te wana mwana na ngai. Bexa za mwana. Bexa za mwana. Ils sont pas changés à voter. Mwana ngiri te. Ozo benga Bercy mwana. Aza mwana na lobby. Akokate. Oh, akokate akokobamate. Oh bamata ona. Holanda. Na pesi ba moto na poto la masanga pi chakimu place baso vanda ba olia ba semul mais ayebi ke o ba mata onda akokate wana za mwana wanga la sela ngiringiri mageki ingratitude mona TVA mususu akoboya na ndenga lo yenge mela kuzu soko vandi oyebi ke tipo la c'était diable o saranate diable o saranate obamba oyebi ke Bercy za kanem poli tanga bando fingo wana biso to koloba suli impoli te asala sur impoli na bato ba yebi ete boyo mtu anona kisasa ya na pol oh mais akimi na poto c'est pas que ne poto oh yo ta kimi mais ngala que ne poto la fela ka bo se to yakini intelligence ko to mona siko bo keseni ya ndenge moko te olanda ka ne bo boyi na mino beta concert ne mamu ba concert poto yi oh to die poto surtout que na ye kishasa ko to mona siko ke différence ozonga kini yo oh to ebi ko vivre no bien na kini mais yo ko zonga isusu o mona logo ya la simate selka o la biloko ba leader batambola siko ko tambola nga Benjamin to beta no masolo misusu nanu po makambo so bila kende esinga la pour les belé mais to doser nanu Obama Benjamin na ye yo brr na ye leo batala ko ndoso ko minga fabo ka grifa ganga ngaye o na ye na ye bizaka bango ke ba leader ba fula ka batala ko te a box so générique otanga kombo note fo bo mitanga ba kombo et pesa ba on ezala ba animateur so sali 6e ba yebi ete kombo yebanité ba mo kombo bengo komba cri au bois ki ba ah nini bazui cri au bois ka ba pesa ko ba mo bengo na komba cri c'est qu'on a la idéologie que a faut boire cri faut ganga Obama ye moni le no batala ko nio c'est comme faire a boire cri fa mitanga ko o kishasa mulunge confusion ko titro le lopo bili sambo ya passé sko yepsa sunan évolution ndeni na kabusa wa ya bulema ça bien la PC mbote para belge donc na milicho to préparer boire des jeunes zembo a embela ki Velanga junior lycée Fula donc Zembo lycée junior lycée danger des fois te mutambongo amuninga noté bon c'est le premier fois mona ke batambongo ba manambongo to beta concert contre mona ke mbongo zali osatela ba fanatique ba bimi na mbongo na tongo fanatique a futi billet mais la tongo so bima na $300 inga yi amo senga suka bose banela ndule wana le kaki déjà fanatique azwini la azongi la pombongo so panzana mbongo so panzana podium na fanatique dollar so panzana batu ba so botsa la poche masole za kitoko donc kana mingi te baso zo extrêmement boya Marie 45 ans d'âge to yoka nan ba générique on est bimba mais deux on dirait katen on succès te do ça mubimba et ça mubimba do ça mubimba donc to kozala te mo lelo so bo betele mo be kangi mo die melaka la do te pour te bete ba générique ko ba makasi Rolanda si ko to tala si ko do là to bete ngo déjà si ko to ba boule mo mutula ngana ba boule si ko le mususu et mo mi kala mingi te to ele bango ya Marie 45 ans d'âge et l'ongezo nuna kasi na simezo nuna Velanga Chichi Mufuta na Londres les jeunes producteurs ayi makamo petit na zolomba ko yomo ndozana le lotango tala ba animateur ni na bangsanga te nga animateur bangsanga zate oh mais l'animane ba vie o ba sala nzela ba vie to biso to tala bango ba pesa so go ba animation ozineti ba koko mettre juna mumbafu ola na yoka etro
boa ale maloso si o balado la yoka etro oyeno suive la nga somono bon ba animateur ba deuxième fois on na yoka oyo suis mon seigneur dangwe o le ba obama yo lo bagate faut les garantir faut lo o lo baga parce que ayebi que la trop humble moni muto ayebi musala muto sala fo humble biso to bato ke olanda mutabata maleko la maye na mayele donc ma vie basé belé ma vie soit tout kalouch ba mo premier donc bato basala banzela mais o animateur abangi sangate yo mo pina ndo sabo otali pina boye la génération na bino wa animateur ozabina ke so tali invité ya yo pina so afungwa meza mabao Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te animateur bansanga zanete bayaya babwakaka nde oya miziki oyo eza miziki olanda oyo eza miziki sikoyo mona nyonso wana esengaki oyo atelemi bolindani eza wana bato babenga koto kocomprendre sikoyo ke force mosusu olanda moto abangisanga na animation aza te mais bayaya babwakaka bien na baorchestre na bango tant dans leader nous d'appeler confiance à contre si d'abord sur disque c'est que aux a des abons vous comprenez donc c'est quoi d'abord déjà bon talasko batu yebisa tu ke oui net animateur nini oyo pe no tel binaki obina o ngala leki na leki belé et belé tanga ta mi balé to tenga lo tanga te oh ngalo tanga ne yo no lo bagatala ko banga bango na ko banga ne chatala ko neti nani na binisa mboka liboso la bango biloko bome ye kange kuta itokia ekuta biloko makasi la moko échanger ba données to na ba lengo kisasa muto na basakalaka na ela babuka mbetu olanda na ela bakokodio ko tongwe tani olanda lelo badodo yi na ela adoration na ela gospel na kati animation yendeni Yahweh pam na kesi ko pa batatu alenga lule mama o mifini tunga non lela te on comprend le péché man des fois dit Olanda la leke belé na taka nga ba kombote na ebe pour la sala ba pibisa batala ko wana te mais na leke belé ti ba fandi wana ba otale mission bike obama lekinga seconde yo monde ozawana à part ozala musicien ya kabuse wa nde yo mo pinota musique ndenge kinde boy wa ba fani ya fali no affaire na ba stade nde betami wa on peut savoir point de vue non to kaka bon on a soit bête musique mais la ndenga systématique la ndenga kuludimba vile so fallait beta stade ça la plaît vile so faire recours la paix beta ça la salle plaît on comprend mais si ma podium ne makam
Donc si ma podium des oboma. Bon bele basalaki plein baba na mboka baba na Congo donc musique à Congo. C'est que yo le big score que oui. Faire bena donc si ma podium. Na lobby hein. Velanga fali pour ba beta ki stade basalaki plein. Au satimna que 11h30 13h plein. Bon. Faire des goals après à beta ki la catch sali plein. Mais tout le monde a si ma podium ndega tout le monde. Si ma podium des oboma. Ndé tout le monde la rare mais si ma podium si malako ba été si ma bato so balinga ba si ma trop to ndengeni. Pour si ma on comprend. Donc il y a un des oboma. L'histoire ya si ma mais bon balé si ko nenge vient na biso ntoni. Ouais. Asali classement ba stade. Atie inde bat batie premier. Ouais. Deuxième papa chez. Ouais. Troisième banga batia Kofi ya lobité. Ferry. Yo holobani. Et ça ma bête Wenget. Ya ma bête Wenge. Wenge kaka. Kasi Wenget wana komo oyobo koteliga koko na bino. Wana za Wenge la puissance mususu. Protéger base. Wenge la puissance mususu. Hollanda. Wenge la puissance mususu. Grand prêtre Kofi aza les gens za grand prêtre mais la nenga ba stade vecho na ce classement kitoko. La ndenge pe ya vechone. La ndenga fait quoi de la bête en ya pas ça la classement na e. Ah bon. Monta la classement. Le plus sur classement na. Maman le rabèche manate. Wala mamulanga ite. Yo pesa okosa la bigara. Te, wa makamulanga. C'est là yo pe koza bo. Ce qu'on t'a là ce qu'on était bon na longo linga sama stade longo lingi bongo donc qu'est-ce qu'on a ba animateur. Wa. Yo mo ce qu'on t'a là na bino na ba animateur tunde bozala. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, tu es habité. Oh, où est battu? Oh. Mais mon seigneur d'Angoué, Azawana, Bikliton. La génération la bino. Ah, la génération la biso. Ah, Batala, vous êtes là. Ah, les premiers, la monnaie. Les premiers, la monnaie. La monnaie. C'est que d'ailleurs, moi, osate. Les premiers, la monnaie n'a été. Mais il y a pas travail. Il y a posé les premiers. La lobby, les premiers, non, il y a lobby qui les premiers zanan. Pour moi, on a tellement de numéro 1. Tant que l'Obama. Ce qu'on attend, c'est que le premier non dégainé. La ville est big, le lobby, tout galouche. Na lobby, lobby génération. Non, lobby génération na bino. Té, n'a mon zanan numéro 1 Obama. Ah. N'a mon numéro 1. Numéro 1 animateur. Yo. Jamais la rata. Moni Benjamin le long ebisoa. Moni baya ya wana. O bala bo kese wana. Ozo mema ba charge. Basala ba crité. Papa la kangamboka trop la bilisa mboka trop bama. Maître du temple des fois té. Na ebiso sur ma vérité la ebi mulili ndenge zalaka. Oh, moni baya papa la bilisa mboka. Na bilisa mboka ba mala moko te belé. Tala ba ki la bilisa mboka ni mulili. La bilisa mboka liboso na bango ba petit muso ba bimi mikolo o ba tchama makelele. Oh, vous comprenez? C'est que jamais la boire crier rata. Qui a ressorti? Moi quand la fandaka. Son comme ça bingo ba mayaka studio. Boire crier moi de la boire la bi que crio fo bima. 1000 personnes attend 800 personnes fo ba emengna Obama. Vous comprenez? Ya ko Seigneur bila le ba Obama yo lo bagate. Faut que na raté fo lo o lo baga. Vous comprenez na beje simbaka kisi makasi. La bique la yebi moulili, la table la rabomo. Ah, moulili donc yo boma courant partout. Ah, bon moulili on zo ba sozani. Oh, quand la yebi lumière na mouli, boto la moïte, lumière. So boto koti et comme moulili. Donc yo lo karana yo. Comme tu la vie de foyer bagala tu la lumière na mouli, tu la moï na bou. Na butu to la main droite na main gauche na miso nia ou bien miso ibu oyo mona na butu pour le boyebi mu marabote o mama abia mopanga des fois te mais je man Obama yo ke na biso za mabe Obama donc ba ya ba travailler bien na la respectera ba vie l'animaka Hollanda na rotanga na ba komba ba animateur la mais leke belé et belé. La l'équipe belé l'animation. La l'équipe belé. Yo ce qu'on a janté missine. Ah, quand chaque vie on a été, on a c'était jaloux. Oh, essayez moi d'anima déjà. Ah. Donc yo boye soukaye. Oh, papa. Banima vie on anima ba petit. So on anima ba petit, te rappelle on animote.
Hollande. Ah. Donc yosko comment bien au boudé pena et comment bien solo pendako au boudara no j'entends ici. Mais je suis au boudara no ba petit. Si on a ni monde ni non ni moté. Non ni moté. On ozoli ngaka j'entends ici na lukiso bendeni. Oh, alukisanga ndenge nini? Wana fela nga ngiringiri ngala mwana ngiringiri. Yango lo bete masasi bojwa. Ngiringiri ngala na ngiringiri sura longo awa. Palesa la bande mais la lexa ka journée wana za mabele. Tokutana kala baba yuma mususu alega la karwa ngabala lega la karwa. Mais kita sala action kokate. Yo benana j'entends ici ni bo kokati. Ah. Mais j'ai pas changer sur les solo. To changer les solo to beta. Moni yo zo beta masolo ba kisi j'entends ici nga kisi makasi ya. Ah. Alegi na kisi. Te ngala legela ki bonzambe parce que changer sous mais ta ya legela la kisi mais ngala legela ki bonzambe bon logo zo banga o bangi na comprendre ka ko bangi j'entends ici te na bangi été donc la rotange pe la émission au pété parce que ça mutu ani marabatu te yo yebite ka boya batala kuno sa Congo o bosse la mission to sala allo ba par bicliton batala kuno statique azui yango yo kangela kandati lelo oh solo ni mene ondeni ah bon ça va bino mo moni mlaki Obama aboyi na yi na pesi mbote na batutu bozola na ngai igeti zemanga mobutu depuis mikila poto na États-Unis kuna Eveline Nzaba vrai chéri depuis tongo na pesi mbote na maître Odia balobi les cerveaux penseurs à jeunesse ya komina ngalema na fandisio na nenga usakana te na fandisaka josu ba fois la mobile ya pembe mosi ya pembe bébé ya pembe Becker Makantela naza ko fandiso ka boye musuni nanu na fandisio musuni sango pese lango loko Obama est ouais to comment presque na suka mais Obama wa na utotuna na zaidi na raison mamnanda utuna kirikuwa utoboya batwa habike bino tu ba bino boze lokote ba animateur mikie donc yaza animateur patron aleki bino tu Pechola kiriku wana mwana muke motala biki la bilisa mboka liboso la bango wana za mwana kiriku c'était mwana muke animateur mo bosiko tisiko posilo desoye banate vera babengana ye animateur alibabe donc oh wana za mwana la bilisa mboka liboso la bango ba pecho animateur alibabe wana mwana lo ba mabe wana mwana ozo benga animateur alibabe sa position mutabimisa album simbi oh abibisa album boyo ko banze munete ayembi na oyemba ta totika ba je aluka na mouvement na no mona minicho je ke ni mabe babiso to longwaka to sala ka pe ba générique to sala ba promotion beta mais to zonga na ba palais pe mena ba père parce que to so ba coaching to film c'est sous ba inusa makambo sala ni olana aluka mouvement olana ba kese belé a ko ne peut pas bekambi na filet banini olana atika distraction ya osala ba mission boya ka batu pechu wana mwana wana na bilisa mboka liboso na bango donc auta pas fait quadra bengana e poza fond animateur à studio donc positionner bana raté to changer sur solo obi ke yo pena oza mabe mingi oza na kanda batu beni te kanda te na lo ba sa vérité beshima ka po kiriga boy bino yango Petit wana aza pecho yo holanda petit mona na ba wileri a respectanga vela ngo ba mandenge na wa bien bani holanda a petit moko boye mais soka komi pour lelo pe ba drink moni ba biloko moni ba dia ba musuba chaka ba rouge ba bombe et ça ba tu ba idée holanda mais je m'en ko sekate mboke ke ni mabea botele mna muto ke ndoko kufa ndoko beba mutu eso beba botele ga boy merci beaucoup Obama sikoyo mouvement évolution ezande nini
santé ya kabose bulembe santé ya mouvement ba répétition ezande ba répétition to sala rara place to zo répéter wana la bengsi batu nyonso nde to la vakave wana bana poto ne ba ya raso la poste se retrouver biso tout ça c'est prince Kasavubu Gambela Khartoum l'espace Amami diagonale mboka sika place bana OK bako répéter bon balanga mangiringi biso na ngamba Kasavu chaque mardi jeudi to za wana boya wana boyo liseke boyo ba voiture sans moteur ba chef d'œuvre boyo ba bilo rebelle bona poso mono ba maso boye wana bo mono ba live donc tout nyonso ya kitoko nyonso ya possible album boyo préparé de album il vient to si sango poto banango déjà ndenge to sa ndenge zo kendele to si sango libanda ba koto wana titre na moto boye ba dia wana oyamba vet oyamba info oyamba vet yo moko tunda parce que ba blo musunga la koloba te po blo musunga ko mika moi secret po ebika kini ga so bo gangela pe ma mo boye mona ba bisus mo kanga na ba droite ba nini donc na koloba lo na trotter beaucoup ta na vs o na palin bo be wala mutuna o ya la rep o yambi o retourner nyonso wana donc à part ça na bike na pesi mbote na batu nyonso ba ta l'émission oyo na pesi mbote na partout dans le monde entier na pesi mbote na maman Jeanne Ramazan bon na Paris maman oyo mutazo chantenga mamituka na comprendre te maman la lembi na la ke potote mais maman sala bato la maman corona Kinshasa donc maman dosé mère dosé penda na sengi pardon risque o tchanga na risque o tchanga na danger na pesi mbote pas venanga Titi Mufuta 3G les jeunes producteurs na Londres bato basimi Londres venanga papi kibanda na bossa inte Shelly Lushima les managers Shelly Lushima les managers muto Mark X comme la honnêteté wewa na kacha lopangu plein na bossa nité 54 tarobo mutasima ngola na lufu bon donc Angola la loup on est la maboko na edo 54 ta robot Fender mamote yangwana wane zaki Obama o to Holanda donc biso comme presque na suka merci na équipe technique ou sala musala kitoko na pesi mbote na Mike Mwamba depuis Afrique du Sud na bosente pasteur Bobo Manda un grand frère propre depuis Afrique du Sud na pesi mbote na robosa na raté et get Zemanga Eveline Nzaba hein batutu ngai na bosante juste ba fois la mobile ya pembe motema ya mama Flore na bosani pété lisusu mama Claudine Masaka na pesi mbote place uzali maître Chris Cicéron ba kumba bofaya hein Jean Flix ba sasal ba sanda nantel ngana binondeka kezalaka merci na réalisation Whisky Wishia les génies de la presse congolaise Enoch Gaya match ya kitoko et puis Yapito depuis qu'on a Miguel Poto Obama awa bozo wele la batitre Obama so boaga sentiment baya ya to fongo la mitema bolandinga tiawa bon tate la bomba pour yimbo pour bakambu nzambe mikolo na lobike na la gospel animation ya mikolo no boka susu mikolo no boka susu sanité te mona na beke na la gospel animation donc mikolo no do rega nzambe na dodo na we mikolo yo no yena ba musu so le se bango ke na la gospel animation mikolo no purifier batu so na buwa ko ba mo purification donc ceux qui me demandent souvent qui ne m'ont pas satigé on va purifier moi numéro na bato bazolanda wa numéro bama yango yo bobenga la plus 243 ya Willy Moucheni 89 50 29 111 89 50 29 111 numéro bama ngwana na bosa lipete cameraman ngaza wana ya chocolat bangaya yemena et donc gaya donc yemena ya tongo ya palais donc des fois na pesi batu tout mbote bato bata l'émission ezaka lisolo to solo ligarat mais vérité ça lango alele ngolengo mama
lengo eye bulembi yo ozalo koso ozama desu omonio soko koli okozala ale binana yo su omeli masakalanga ale kabaka basu kabayuyu kabaka banani babeti mizika bien kabusa sobeta mizika bien yakana bini sayo eto betela yende mabogo pa toge biloko bomba simba ye kanga ye kode ye boka lokolo wo cheche na lemba DJ immeuble boka na bini sambo ali bosola bango o comprendre na beshemban des fois te obama ye onakei Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Fali un peu. On va te là qui est en mode donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.